Breaking news, breaking news, breaking news, nouvelle en bref, on dirait qu'il y a Mongalema, Basango Makasi na poko alelo, somo pe moi. Tolanda Blackman. Moto Moindo asala nini? Congolais a se comporté nini na mboko oyo? Est-ce que eza koloka, eza bokoko, to eza malchance ya bilakeli mabe ezolanda bakoko bana génération à génération? Te Yesu ayaki mpona couleur nyonso. Yesu ayaki mpona moto nyonso akondimela ye alongola malédiction, alongola bokoko, alongola bilakeli mabe. Essentiel ezali oyo yamba Yesu na solo. Na problème ezokwela bato na ndimi teke bakutana na Yesu. Breaking news alelo eza très suspect bolanda nga bientôt kana wanzela. La kwanzela. Merci la Kwanzela, merci. Tosala nini biso batu baindo. Sukande ni biso baindo. Nazwi ba message ebele. Bayebi singa babi non proverbe toyebi ke aza petit na yo il faut oloba. Toyebi ke aza acteur na yo ajouaki na fois kumputu il faut oloba. Alors lelo banda lobi na butu tozwaki basango bozomona oyo ezali ba information tozwi yango oyo bozomona bino moko awa bakomi yango oyo bakomi sexual predator stalker the Strait of North London looking for women to attack has been jailed for 18 years. Et kombo nani bozomona Thierry Kindundu 30 ans of High Street in Enfield lure woman into his van late at night in Edmonton on Tottenham. Mawa mingi oyo nazolobela oyo Thierry, c'est un jeune frère que je connais bien, un jeune frère que j'ai fréquenté et a joué pena Fakumputu, d'ailleurs na poko na lelo na kotie extrait ya film parti où ya jouaki. Alors nazo sala ngo te pona Thierry, nazo sala ngo pona bandeko ya Thierry pe ba pasteur ebele na ba évangéliste ebele o bazo se comporter ndengwana. En tout cas na vandaki na Thierry, molimo na Nzambe te ko lobela ngai eloko te. Na monaki pe eloko mabete, na monaki geno moko calme, alobaka mingi te. Mais je crois que c'est un problème en famille parce que na émission oyo na kosala spécial dossier à Thierry pe ekozala pour la première fois bomona partie ndambu ya film ya fois kumputu parce que Thierry aza moko a joué na nga film wana oyo tozaki na bango na ba relation malamu. Alors koyoka que moi na 30 ans azoke ne 18 ans en prison et que ezali mbala liboso te ba balebele bakangi na makambo wana. Il faut communauté téléma, communauté loba pour nous sauver ba jeune belé na ba pasteur belé bazana kati makambo. Pourquoi ba pasteur so bazo baté les soi-disant l'impidique wazali mokambi azomi benga mokambi ba pasteur akoti ko lobaté loko mokoté parce que yé moko azana kati makambo wana yé moko azobi mapena ba sebelé yé moko asipportaka pe ba pasteur belé ou ba groupe naé bondi melanga. À moins que pression ya breaking news alelo akoti ko fungola tambanga te aloba parce que yemoko azana kata situation wana pe abala rwandaise yango cousine Kabila yango akotisa pakuru na PPRD pe nazo senga na ba combattant nyonso
oyo ba s'afficher na bato ya pakuru na prière. Congo eza na posa prière te, Congo eza na posa mouvement ya libération. Alors général Ngando na ba combattant nyonso vraiment tango ngo bo se ressaisir bo bima na groupe batwana baza binemi ya Congo, mais soki bo s'afficher boye bango ke bino moko bolongwe na combat parce que batwana baza ba ennemi ya combat. Alors breaking news alelo et bandi na dossier ya arrestation à Thierry a 18 ans, lelo il a déjà na prison. Siko photo to banga mingi batu oyo batikali pembeni na ye bandeko na ye mik ndeko na ye les caisses bandeko na nyonso parce que bango nyonso bazo risquer ko se retrouver na situation wana parce que bango nyonso to ba vivre ndenge wana vraiment ezali likambo communauté faut luka et stopper. Alors le révérend Kamere promet devant les médias belges que même s'il était arrêté, même s'il serait en prison, il deviendra le prochain président du Congo. Au lieu de le monsieur dire qu'il sera le prochain président du Rwanda parce qu'il est rwandais, vous vous rendez compte l'audace de ce monsieur. Il dit même s'il est en prison, il sera président du Congo. Vous allez insulter pour les Congolais, monsieur Kamere qui n'a jamais eu la nationalité congolaise et même s'il avait la nationalité parce qu'il est né au Congo, ne peut pas briguer à la magistrature suprême. C'est-à-dire la constitution Congo pose à la président Congo, il faut avoir des pères et des mères congolais. Même si au Botama na Congo, ils ont fait ça au droit à la Congolais dans le papier, mais ils ont fait ça au droit au Kende comme président dans le pays. Mais Rwandais Oyo, à camarade Kabila, n'est pas ça le programme dans Congo. Azo ka sonité liboso ba médias bien belge azo baké même si bakangié a le prochain président Congo. En tout cas azo lota tika ya lota na ndimite kaza Joseph pour bandoto naé et kokisama. Les Congolais veulent un changement total du système Kabila et ses Rwandais, y compris les collabos congolais, et non pas une imitation de siège. Ba Congolais ba na posa ya kopona président na bango na bitumba na élévation ou bien soulèvement populaire bazo kolinga système mobimba ya ba Rwandais ekende mais bazo linga te ko changer ba kiti, c'est-à-dire que balingi te ba imitation ba kiti mais balingi le système mobimba échanger. Alors kalamingi te tozala Thomas graphique oyo azala Manchester azo monter bino site na biso website na biso didierforme.com et vous avez site à télévision d'information p radio et internet azali déjà pour travailler na pour sabinote il connaît vraiment le travail donc ndeko oyo José multimédia à la dernière escroc oyo faut que bani la communauté et puis mutune ça va bien te alinga ko sabiso mais heureusement tozana nzambe to comprendre que azamu to comprendre que azamu to sa confiance te peut aussi là na ndenge ya kimia. Alors combattant toi aucun le sambo na bata peut perdre na Londres à longwe combat Congo eza na posa prière, Congo eza na posa ya révolution na misolo pour nous soutenir botika ko endormir biso botika ko lalisa biso combattant nyo surtout azo s'afficher na ba collabo wana awa okoki ko bima combattant okoki ko bima journaliste okoki bima nyonso mais yeba ke biso to yeba ke ozala yo moto a Congo te. Alors ezalaki projeté volume 45 ezokuya nzoka ezali kokuya te et ezalaki kosala nde mouvement na Manchester kopo asikebimi bato ebele babengi nga mpe bakolo église oyo VIP eza église moko ezali na High Road awa na Tottenham na Rochdale Road ezali église balataka vert blanc ba nigérien. Alors kuna bato wana barespectaka parole ya Nzambe basoutenaka baorphelin na baveuve. Alors ba Congolais mingi oyo toyebi te soki eza koloka soki nini soki bomoni mutu chaque dimanche azalaka na église mais na fin du mois azalaka na église te nzoka bazwa kopa sika ba jeune fille ba marié ba papa na bana oyo baza ni ba orphelin ni ba veuve ba misusu ba marié bakenda komi komisa na église ba nigérien kokende kozwaka 70 livres chaque fin du mois. Alors kuna ezalaka ndeni bakobenga bino ba veuve na ba orphelin liboso ya bato nyonso. Alors bah on peut chaque moto 70. Alors vous imaginez que les gens congolaises au bah tu bango qui ba saper bazaka ba saper balata cher tout et tout
mais nzoka mbongo basombelaka bilamba bakendaka na église wana kozwaka 70 livres. Entre temps baza ni baorphelin ni boprimé oyo eza koloka to nini. Alors na Manchester bato église wana babengai nga bapesi nga bakombo bato wana nyonso batunaki nga bango na banigérien bayebi ke po oyeba information solo fo benga proverbe 33 le babengai nga batuni nga kombo ya liboso eza Chantal oyo ya suka na kolakisa te bino mo boyebi lequel Chantal akosaka aza veuve to orpheline mais aza na mobali na ndako na bana mais akendaka kozwa mbongo kuna mpe abibimisaka lokola ye nde azali malwata na mboko baza ebele oyo bapesanga bakombo na bango. Alors ti bozokende kozwa bambongo bazoseka bino. Alors il faut boyeba baeglise ebele bozozwa mbongo na bango soki eza mbongo ya milimo mabe même soki eza mbongo ya nzambe nzambe akobeta bino parce que bozala ni baveuve ni borphelin parce que boza na mboko social efutaka bino boza na mboko oyo boclément bamisu bokendaka classe mais bozokende kosemilie likolo ya ba 70 livres oyo okoki kosombela yango mikate to nguba oyo ekoki kosala eloko te mais oke kosemilie koyiba mbongo misu makasi congolais na yebi te nani aloka bino. Alors eza mawa mingi eza mawa mingi soni na bacongolais soni soki bomoni bango chaque dimanche bayaka na église te po chaque dernier dimanche à mois bakenda kobenda 70 kuna ya humiliation po bana na mboka malamu luka oyeba loi ezoloba nini mibeko ezoloba nini. Okoki kovanda na poto te okoki kovanda na mboka moko te orégner ovivre bien soki oyebi loi ya mboka wana te. Lelo bozokutana ba problème botangaka journal te journal na biso ezaka ofele boni koyokola mpe anglais te bozokende na baklasse mpona kozwa mbongo me bolingi kosimplike te eza mawa mingi. Zala intègre zala na camarade ata moko ya mokolo mboka c'est-à-dire soki ozala na anglais fo ozala na camarade anglais soki ozala na france zala na camarade français soki ozala na allemagne zala na camarade allemand soki ozala na italie zala na camarade ya italien. Luka mosala tika cop tika cop couple bo cléme ndako kaka moko tozomona toza na bamboka oyo eza meme na basali na nzambe baswa diza basali na nzambe baklema bandako mibale mama aklema ndako papa pa aklema ndako batia balocataire bafanda na ndako mutu moko c'est du vol na mboka bato. Alors soki oyebi pasteur na bino aklema ndako mibale ndenge na Manchester a deux pasteurs baklema bandako mibale moko deja esi bakanga ye fo afuta 50 000 boyebi ye mususu wana ndako mususu wana atiaki même ba ndimi église ba nofutela boyebi payer. Alors wana déjà l'état yebi bango tokotanga bakomona bango te pour l'état landela bango soki oyebi pasteur moko aklema bandako mibale mwasi na ye atia locataire to atia locataire pesanga bakomona bango pona ko report bango baza moko ya bato baza na position na négativité na communauté bazo biso soni donc bo pesanga bakomona bango na badresse bandako na ko report bango ngana lobaka vis-à-vis na salaka ko bata mate soki na report yo na otanga na komona bingamu tunafundaki parce que makambo zo sala eza biblique te. Alors eza ma mingi donc eza bongo. Alors dossier mususu wa makasi mingi yali bana kikwiti mingi babengi ngai parce que kikwiti ezali capitale ya bandundu. Alors bana kikwiti bakola na kikwiti bakola na ville basse bakola na cité bazo se plaindre parce que eza na ba ville moko ba quartier moko ezaka pembeni ya kikwiti ezaki ba village neti Kilokoto, neti Kambinza, Kazamba, Kikwit 3 ya aéroport, Kikwit 4, na yokana Kikwit 5. Bana wana ba beta makolo banda Kikwit ya kota Angola. Angola bazalake mingi ba domestique et tout, bazo ba mbongo bakoma pe na poto. Siko comportement na bango ya ki villageois, comportement na bango ya bana ya second quartier, bazo memango ti na poto koluka koyeba na mutu na makasi. Soko yeba ina yo ala luki siko a chrétien yo. A chrétien pour foulaye ezo sopa bana kikwiti mo ete on ba benga ba bi pasta yo okola na kikwiti otanga na kikwiti bien ko za kinois mo yebi kikwiti betela biso na cete ba pe belé bazo ka kikwiti soni. Par exemple mboka wa lekaki na TV kolakisa mikanda ke ngai na yibi mbongo, le monsieur ne me connaît pas et pourtant na yiba ki pe mbongo te bato ba yibi du solo soki tembe azonga lisusu na lettre wana atanga lettre wana bo expliquer on a linga le lobili bo mona ke
le monsieur personnellement ne me connaît pas. Deuxièmement, na yibiete mais aleki na TV na kombo nanga pour akanise ko fula elelo eluke le problème kaki akikwiti mo bana nso akikwiti à travers le monde baza na simanaye baza ko choquer akomi ya kubata mawa mingi. Alors eza pasi mingi bato ebele ba sepeli na mote na Sheffield pe na Londres eza na babengi ngai balobi papa moko azobima na mwana na ye moko lera yoki ki bakangi prédateur mususu ya kimi déjà en France et na Sheffield boyebi ki eza na papa moko abotisa meme mwana na ye boyebi sango wana. Alors eza makambo ya soni ezoleka na communauté bapapa mususu bakomi kolinga meme bana ba camarade ya bana na bango biloko futo telemela yango eza basigne mabe na communauté biloko boye kosalama te. Papa respecter ba camarade ya bana no bana ba camarade ya bana no ba bana na yo bino pe bana mike soki papa ya camarade na yo ameki ko ya ko poussa la pembeni na lo ba mabe avant reporter dans la police funda na ne pas ba parents na yo comme ça bango nde bakoyeba eloko ni kosala siko komona mutu ya kogangela ye to ko reporter mo bala mona la police parce que tomoni ba pédophile bakomi ebele tala batu bobengi ba pasteur batu bobengi ba nani basala bon etikali Aimé Nzubila oyo impidi ka soutenir parce que Aimé Nzubila azali champion ya kobima na basi na bana na bango na l'église mais ba oyo ba mibengi ba kambia ba pasteur ba protéger kaye mutu moko azosala ba aventure ndenge moko na Irlande kuna ba biso pasteur moko na kombo ya Rema azali pe moko ya bato azobima na basi ya bato pe basi ya bandimi na ye mazali toujours protégé na bakambi oyo tobengi impudique parce que impudique mwasi na ye aza rwandaise et puis ye moko aza na kati ya baaventure ndenge wana moye adénoncer baninga ezali te ezali mawa mingi yango topesa yo kombo ya yango topesa impudique kombo ya kudi ya nsusu kudi ya maki parce que abimaka na bamama na bana aux yeux et au su de tous les pasteurs congolais bayebi yango soki nazokosa nzambe abomanga bapasteur congolais nyonso bayebi makambo wana bazoprotege ndenge moko na odi Kabangu champion lisusu ya makambo wana alobi aza chantre nzambe nabimanga na basi ya bato nga moko nasinaka ngai 3 fois na kata makambo mwasi moko azala na Newcastle atiaki mbongo na compte na nga na Manchester avant akobeta concert na Manchester parce que abimaki na mwasi wana pe amelie 3000 livres mwasi wana lelo bakabo wana mobali na ye nakoma kolite mama limisanga na beta lisolo nakoma kolite ye na mobali bazongana parce que mobali azaki moluba. Donc tala makambo oyo ezoleka na l'église tango proverbe bayaka koloba nayebi makambo ebele tala neti lelo nalali te bana bato zali nango na classe d'étudiant bamoni butu moi batu ya église ya nini oyo tobenga yango libuluma nzengele bazobenganga bafinganga olie boyebisa Thomas ase comporter malamu ayamba Yesu ou bosa prendre na ndeko ya Thomas ou bana problème na Thomas ke no bonde na ndeko na ye atika kopanza ye bozo finganga asali ata lekaki pa na ngata ngaki no leki pa mususu et ngeza ndenge wana parce que makambo azobeza solo fo Thomas abongwama parce que nzambe mutu azo récupérer et donc coiffure new look soko lingi beauté na bo mwana e mona na zonga lisusu pas et donc coiffure na Manchester ba ko sala coiffure lokola nanu na shop Motopamba olingi kosomba na prix ya Gambela le cas et pas ya shop Motopamba Géraldine na Willy baza kuna okosepela bato bandundu biloko nyonso tu bolingaka eza kuna baluba nyonso eza kuna bashwaili nyonso eza kuna bakongo nyonso eza kuna bato o Congo nyonso eza kuna eza malamu video mate ya spot publicité na yo eza welcome na Sentinelle TV dia Sentinelle Diaspora essentiel benganga to sololi soki mate ya eza ya nzambe soki émission ezali éducatif ya ba jeune eza malamu. Alors Fulgence ya Manchester Fuji alobi boye pasteur Salomon oza mutu ya makasi ndima o négocier na baninga please bazobondela o nima Fulgence Fuji na Manchester na yebi yango ke soki mutu ya makasi ba négocier na ye lokola na mutu makasi nazo gagner bango mpona za na ba raison na mutu makasi mpona na Yesu mais négociation osaka na prix bayamba Yesu baya na bondela bango nzambe pe baleka na témoignage ba témoigner ba aventure ni basali ba congolais soki bandimi bongo ngana koyamba bango tokobondela tokozaki camarade na bango mais soki ezali kaka ya kotinda bato tokutana na bango ekosalama te
ceux qui témoignage a été, ceux qui baleki na TVT va démentir, makambalo baki merci Fulgence pour un problème na. Album moko ezobima awa 100% qui mopagano. Alors bo somba album wana te po mutuana oazobim sanzembo wana azali bongo atala kuto porte-parole ya ba pasteur impudique ba pasteur nous satambola na bango ba pasteur ba sataniste donc 100% mopagano bo somba ngote parce que écoutez ya bino eloko malamu te pe na pekisi balongola mabanga nyonso o babwakaki Didier Forme bien proverbe 30 ou bien pasteur Salomon longolango parce que na o elekaki o profitaki na kombo na nga po bayamba o bien na kin turo na lingi su kombo na nga te o tia kombo na nga te longola kombo na nga naza na posa libanga na ote po na plus de 30 ans expérience babwaka nga na banzembo nazaka vraiment na posa libanga mutu te gaye tant bongoni pe wera lera bwaki nga asengi kutu permission ta bina bwaki na nkopo za ndeko na nga donc na sengaka mabanga te kutu na boyaka bato babwaka nga donc longola ma banga na yo. Le royaume de cieux c'est pour ceux qui ont bien maîtrisé cette technique qui perd gagne, c'est-à-dire tu donnes ta vie à Jésus, ta jeunesse, tes désirs, tes droits, bref, tu perds ta vie en vivant sur cette terre pour Jésus. En retour, tu gagneras la vie éternelle dès que le Seigneur reviendra et tu vivras 1000 ans sur cette terre avec Jésus quand il reviendra. Alors, au roman on a Matthieu 10, 39, Luc 9, 23, 26, Luc 17, 32, 33. Biso to yamba Yesu na ba âge à 30 à 31 ans. Donc, to pesa Yesu kaka vite, to pesa Yesu na jeunesse na biso, na bopiki ki na biso na nyonso. Alors, mais mutu à 50, 55 ans, 76 ans, soka yambi Yesu, a perdre le côté pour assez à ça la vie na ye, à gagner nyonso. Donc, et ça malamu, o yamba Yesu, yo oyo, na yambi Yesu te, ou se pointer déjà na 30 ans, peu ou bien dans 60, 70 ans, et ça malamu, o yamba Yesu. Félicitations à bato tout, ba pasteur, ba tinda kabango, ba finga kanga na butu, pe moi, lobby na joué plus de 600 appels, ya kofinga, na ba félicitations. Mais là, c'est un mot parce que il y a ma félicitation Ezra Kebele. Ezola qui ça, bozolanda proverbe 30-30, mais là on a aussi un abino bobongwama pour bozananzela yalifelo. Alors, mon père Amaloba, grand artiste et musicien, à monaka que tout est vanité de vanité, à tiki musique ya mokili, après si bon moine na maboko na Yesu. A kufa na Côte d'Ivoire, nzoka lo akufa na Côte d'Ivoire na adoptaka quelques bana na ye mais comme baleki ne pe bakoma koluka na adopter bango na iko sope yango parce que nakoki jamais ko adopter leki ya moyembi mais nakoki ko adopter bana leki peut-être sur na bas âge alors comme bakoma iko welela yango na tikaki mais lobi Flori photo Flori Lukela a contactaki ngai na ba document liboso bana mopero babenga nga na Kinshasa na boyaki koyoka bango. Si m'a contacté na Flori photo na Londres, Flori Lukela, azala ba document que mon père akufaki na nzela ya Côte d'Ivoire, nzoka azaiko ya makula comme en Angleterre parce que bosomba ba DVD à témoignage ne awa vidéo à l'époque je crois il y a ba vidéo 2003 2004 awa ngape na somba kango producteur o asala produit wana ba signaki ba contrat na mon père ma pesa mon père mbongo te. Alors mon père bana ne ba na pasi bazolela bana ne bazo souffrir yango etindaki bango batina ba document awa pour ngai na poursuivre mutu wana azaka awa na Angleterre amela mopero mbongo pe atongela ngo bandaku mopero na bana ne bazwelo monte ne ngana zo senga na bino pe mutu ngo balobi a pasteur soki ya solo bosinaki papier na mopero ki opesa mbongo te omelaye il est grand temps o luka famille ya mopero bana mopero o futa bango mbongo ya papa na bango po bana wana bazobela moko auti okufa mpona soin alaki bien te mwasi ya mopero azolela. Alors bible ezoloba eza mabe koyiba motoki ya mosali na nzambe ekoporte bino bien te parce que bosilaki contrat nga na kokota makambo wana te napesaki bandeko wana conseil na bino lokola boza na badocument boluka un avocat na représente bino nga na kokota ngo nde na kokota ngo te puisque so nakoti ekomonire naza na problème personnel na mutu wana alobi aza pasteur asignaki contrat na mopero asalaki témoignage ateka apesa mopero par na ye po ba témoignage wana etekamaka nga moko na so
2003 ou 2004 na sombaka yango na ba DVD na nini ba cassette wa minene na sombaka yango 10 livres et puis ezaki formule 1 2 na 3 donc ezaki 30 livres pour landa témoignage wana. Alors batu combien ba sombaki yango ndeko na ngai luka ozana kimia na muwei babundaka na muwei te bana na ye ba contacter nga mikande za pa Flori photo na kotia numéro ya Flori photo wana soki mutu wana yebi keza ye ba famille na eto bandimi basambela repa na ye boyebisa pasteur na bino asila na bana mopero po bana na bazolela na biloko papa na bango ezala mabe mingi. Alors ezala mabe mingi eza ndenge wana. Vieux Simaro Massia, grand poète, grand auteur-compositeur, grand sage na musique congolaise, à Tiki Koyemba, musique mondaine. Après 58 ans de carrière, à Monique a fallu ba tube, a fallu ba œuvre à l'Obia Pema à Tiki musique. Biso awa na cadre culturel te présenter ba succès nzamba kutana na ye ke ayamba Yesu na yebieta ya vie chrétienne na été soki na abongama te akutana na Yesu po papa wana asala ba tube ateya apesa ba sagesse apesa ba proverbe azalaki vraiment utile na musique congolaise lelo azotika musique akomi conseiller mais soki pe ayambi Yesu ekozala malamu mingi po tozana posa na ye tokutana na lola. Alors vieux Simaro, sincère félicitations. En tout cas, bravo l'artiste, tu as marqué ton temps. Tu n'as plus rien à prouver aux Alaki grand mayas. Alors, Tembe Elutimabe, alobi Tembe Elutimabe, Kobimana basi abato, ekosuki sayo na mabe, okozwa sida, pe abako se konzuluka yo. Abako se konzuluka yo, okozwa mbata nelongi. Banga bakulutu leki tembeluti mabe mingi na banzi mutomoko ateyami wana ezali conseil vieux Simaro apesi na ba tu nyonso tu ya mokili ndenge azotika musique. Alors na Matthieu 25 tozali na 1 na 12 bazalaka di vierge bazalaki kozela époux aya mais tangu époux ayaki akuti 5 bazalaki vierge folle 5 bazalaki vierge sage na ina tuna yo soki Yesu aye akokuta yo na mulongo nini ya vierge folle to ya vierge sage. Soki mwana soso avimbi na nzungu lobi na bosanaki yebaki mama na yazana se yebaki mama na yazana nini azana se. Breaking news.